Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Sale masikoyo to banda wabundagana mabunde biso mioko kisa tutu bangulonga na bwana kuma kofi ogi anukuchaza kuchanza trop c'est trop Au chef de l'État a dans la division, il y a intérêt dans la division. Assemblée est dans la division, il y a intérêt privé, il y a bango. On va dans madame Bélé, masqué, cachette, au bango babondi. Non à l'intérêt du peuple. Donc il y a des gens qui sont au taille pour les gars. Ils ont dit qu'on a mafiosi. Sokolo bagala soki ayibi, sokolo bagala moya funda ye, izate. Tango baye komona ke ya solo pouvoir ezongi na mboka ya peuple. Pour pouvoir ezongi na mboka peuple. Na intérêt ya peuple. Awa bango bazobundisa président te. Bazobundisa ne ba peuple congolais pona likambo ya démocratie. Bango baye ba ite de soumettre démocratie. Tango to soumettre démocratie na maboko, ya ngone ba voter ba loi na bango. Que magistrature suprême a comme un ministre pour un ministre na bango ya FCC toyebi on a sur politique te weza cachette oye les gars na ngoma na biso oye ko beta madisolo solo paralo mutako yeba te congolais tout a comment la veiller na politique donc suna tande abando ko sa biso ta ko sa distraction ezali société awo tozo yeba ezala obengana ki o réunion secret ko yeba kaka ko ezamboka na biso awo to komi tango oyo démocratie et continue à mboka na biso. Il faut bango batango na ba intérêt, na ba souhait, na ba objectif na biso ko tozana. Bonjour papa. Bon, bah lundi internet bazo la ndona mito to boye ba tout le monde boye belé à première année. Awa toye awa ebele awa na problème ya assemblée. Nani honorable Pe Minako autako voter loi ya que magistrature suprême ou à cause de la Nicolo, il y a une injection où est lobby justice. Il faut accompagner le ministre d'État. Il y a un monde de awa. On a beaucoup de eloko wana côté les milayango. Wana est la loi fondée dans l'Assemblée, dans la commission politique. De l'autre côté les milayango. Awa attaque comme le peuple congolais. De l'autre côté les milayango biso batu oyo. Banyoko la biso tango moulayi. Bazoko travailler na intérêt na biso te. Bazoko travailler na ba intérêt privé na bango moko. Yango tozo senga mokonzi ya mboka. Ekomi moment ya telema na biso ba peuple elongo. Ona koye ko bengana ba oye baye koli politique. O baye ko la politique na mboka na biso. Ona konyoko la peuple congolais. Yango toza ebele awa ko telema awa. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, balandi à internet, bazo mon siko. Message na mino particulier à ça pour moi. Message na fiko na balabala. Ça pour nous ça pas député précisément au Bénin. Que totika balabala qui aussi longtemps va nous ça la grave justice à Mbokao. Aussi longtemps va valeur et vous allez respecter que biso to limara na balabala. Aussi longtemps projet de loi na bangwana. Vous ça la grave à la justice, à l'indépendance de la justice que totika ngwe les gâtés. Proposition de loi dans la contre la constitution. Donc on va kufanya voilà qu'on a total à Mboka comme un pays des hommes forts. Nous voulons des institutions fortes et non des hommes forts. Alors, pour comme l'état des droits est bien, il faut que ici là. Il faut se protéger. Il dit qu'il va y avoir Mboka pendant 18 ans. Il y a un projet de loi. Si projet de loi, il y a un déposer projet de loi. Nous avons dit que l'état, pour ce qui est l'équipe, il faut protéger les 18 ans.
yo mona projet ya loi nini ministre akoma konome procureur ministre akoma konome bamagistrat yango toya soki toza na mabele basala balingi tisuka biso na bango. Vous comprenez que tout ça en direct, à la naissance sur internet, tout ça en direct. Donc, vous comprenez. Papa, tozokende kokanga bamiyidi wana babimela kuna basala biso distraction awa po tozala bango babimela kuna il faut toyonga tokende kuna ndenge toloba na minute bazovote déjà loi toteni tozoyeba te bango nayebi te soki baza na kati soki baza na kati te mais oyo toyeli nde motion wana ezala te toboyango mosala ya baopoza yango oyo ata opoza moko te atelemeli motion oyo bajanvier ebema baza wapi bafalulu baza wapi bamuzitu baza wapi baopoza mpo batelemela motion oyo baza te batikeli biso peuple soki totelemi te tokozala bato oyo ndenge oyo wana tya atuta bato na liboka bango balingi batuta biso na liboka bango wana bamiyebi ntina na bibo ye moko place aza nayebi kelo natuta bato na liboka epa na bango. Papa, message nous a vraiment dit. Oui. Message nous a dit. Ma message nanga eza ke loi oyo balingi bavote evotama te nga na boyi biso toboyi ata lokola mabunda azokima ayeba badepute na ye nyonso tokosilisa wana Jean-Marc Kabunda asiye yango Jean-Marc asiye yango te ekoleka ndenge nini loi oyo evotama te ekosalama te biso bazoyeba nyonso FCC mabunda akeba minaku akeba mboka eza ya bango te là balandi nyonso tu bozomona tozaka en direct ande bozomona donc mbutu vraiment awa donc yango moi tokiti toboya kopesa bino bainformation donc bozomona donc ndenge eza ana oyo toza vraiment sur le terrain makambo ezosalama sur place na minute oyo nde tozoyoba j'espère que bozolanda yango déjà en direct donc pas trop de commentaires bino mo bozomona kaka ndenge bayi bana mboka batomboki vraiment concernant loi oyo eza votame na kala bozaka toujours scotché toza toujours en direct quand nde bozomona excusez pardon nabosana Kabila nabika Fayulu nane Kabila yo mais Kabila là nazo mettre en garde nayebisi yo so yo vandi na CC otindaka bato na yo baminaku na bamama mabunda oyo na banani etali yo toyebi babatu oyo ozosala toyebi tomettre en garde yo continue bombe suka no eza moi kinga kati wana nayebisi yo topesi yo 1 mois kinga kati wana tokee kuna tokutana biso na yo omwelongo nanga tala yango nga na oluka yo na ndenge tu osanga rien toza una opposition osala biso eloko te ozala na pouvoir osanga eloko te bolelo tala omea image abi l'élection na TV sanga na TV osanga eloko te biso na ye toande moto baprésente mboka oyo tocomprendre yango te c'est comme si Kabila akoma roi oyo eza royaume te yake yo ofandi na kinga kati kuna so na nganga kati ofandi ozovote balwa kuna mpona koyebisa basoi-disant majorité na yo babanda kovote yango tofandi na mboka oyo population azosouffrir insécurité eza na mboka nanu totikala komona député asiége te mpona vote loi mpona komona lolenge nini ya koassire sécurité ya peuple congolais mais lelo oyo bamoni justice ya mboka na biso ekomi indépendant ezosala mosala na bacondition oyo esengeli conformément na mibeko ndenge ezaleli kolandisama baklasse oyo batanga FCC afandi na bamiyibi na ye na baassassin na ye batali bamoni ke justice oso totiki yango eriske basilisa biso mpona 2023 toomona mutu te mpona miyibi baza ebele ti tokoma na 2023 FCC mobimba bazala na makala ti tokoma na 2023 même si na ngambu ya opposition naomona tous les opposants presque tous les opposants bazala na makala lelo oyo bavote loi mpona babanda koprotege bamiyibi opposition oza wapi soi-disant lamuka oza wapi oleli poni udeni okangami wapi lamuka ngonga yango oyo ekomi IDPS au pouvoir IDPS na opposition tozomona bino te yango wana tozosenga mpe na chef de l'état balala aponi boye te
toyebi bien ki oza moto ya mibeko oasango moko oza sango te oza comprendre oza mwana ya Etienne Tshisekedi wa mulumba banzamba okutoleka c'est quoi juste crise yango ozoluka yango ya markeni Assemblée nationale na justice congolais boyokani eza te eza déjà crise yango wana parce qu'Assemblée nationale jamais akoki okota rando na premier ministre mpo na premier ministre aza ya FCC Assemblée nationale majorité ya FCC bango siko bakomi kobundisa justice mpo na bayebi ke non chef de l'état batami na justice lokola chef de l'état azosala de toutes les façons justice ezala indépendant bayebi déjà ke place oyo tokokangama en désordre bolinga te bokokangama désordre comme votre formation Kabila nayebi te soki akokisa emo na mbokolo ata ntango azolobaki o aozongela carrière politique o mais osala da politique mais nayebi te français yango na biso betotanga te français yango eza ndenge o naozongela scène politique ozala déjà politicien bareni okota na nganga kati kuna nde nayebi te siko scène politique ozosongela na Rwanda ozongela na Uganda obe ozaka na RDC olinga te okokangama olinga te majorité wana bando benga kaka moko baotosambise Janine Mabunda oza na dossier songolo ya kosamba badisudu okosamba tamwe mwamba deya kutu tamwe mwamba baotie maboko d'ici peu du temps même na West justice olandela otie maboko. Merci. On comprend même na West baotie maboko. Merci. Merci beaucoup. Merci balania sur internet j'espère qu'il y a aussi ici vraiment en direct na biso kande bozomona toza en direct awa na paye di pepe eza makambo ezo le kamini koyo. Merci vraiment na bino obo pesa ki biso makanisi na bino obo pesa ki biso vraiment tant ya kolanda tozaka awa soda na bino soda du peuple kande bozomona tokozala kaka toujours ya kokitaka na terrain tant que makambo ezochanger te kaka ndenge nalobaka Starlini ma garçon capable tokoloba tant que makambo ezokontinue kochanger te tokokontinue toujours koloba. Merci na mama Francine Ngembe, merci na Armel Lour, merci vraiment na mama Glonifa Jennifer donc napesi bino tout nyonso tombote oyo bozalaki wana vraiment ebele côté ya kolandalanda vraiment biso. Merci Nabino. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.